La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya linga kamboka na ye. Maître Maloua bili totombeli longonya. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka pona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir na Congolais. Maître Congolais boya tosima na maboko. Na Fondation Maloua toto. Bonjour papa. Nga komona nga Salom Falai. Là tout ça quartier ndanu. Ya limité. Bon par rapport à inondation, eza pona dik inondation dik. Tout ça déjà 6 ans pour Mayekota, 6 ans. Vraiment nzela na dik tozo senga kana gouvernement atali la biso. Tout le monde a bilo ekota kia mais et comme on dirait total yango lokwa télévision. Mais ça bien te ba yotali la biso likambanzela o. So y basta ele biso dik. Vraiment nzele kozana ngo bien makama yo vraiment ezalate. Bon message de pesa ka gouverneur ayaki na idée bien. Bon tozo comprendre te biloko evandi wana. Eza ne po toza ma distance na place biloko ezali. Depuis yaki babwaki mabanga esika moko esa 2 semaines. Donc tozo comprendre te bazo sa nzela nini. Kaliki ndenge toyokaki eza mwepu colonel Mkamaili na diki. Mais na minute tozo mona baosala bulungu moi etandia muke. Ebeti 2 semaines tozo yebate. Moi nzela la ne baosala ou bien baosala nzela pe nyoso tune balobaki. Tu comprendre te? Merci. OK. Maître Maloua Bili, ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, mwana mboka, azwili kanisia malamu, pona kosalisa, ekosunga bana Congo, moninga malamu, ayebana kana tangwa pasi, ya lelo, tomoninga miswe, Fondation Maloua, mosungi ya bana Congo. Maître Maloua salika bonsoba. Bonjour Ndeko. Komona ngai Daniel Ilengola. Toana quartier ndanu avenue conservateur commune Limete. Ah problème yo yebi ya banda kala vike maya matizaki ovima manti pe ovimba passage ya maya matete moye leka exact so pusa niku liboso mona place edindi nde maya matete pasuki ekote biso sali bendondation makasi c'est la première fois to dinda na biso mais ovima eleki ti siko ovima maïs ekita karate deuxième jour te da magida to ngina matanga mwa ku matanga sale mezate to déplacer ku matanga to kina bakiti bo yango ne to kina ngo message na pesa na gouvernement eza bo surtout honorable na biso to vota papa Jacques Tembele oza mabele na o to vota au candidat numéro 90 papa lobela biso pona ndanu to na candidat à part yo na 3 députés à limiter yo ne to voter massivement à na quartier ndanu sunga biso kotika biso bana ndanu bote to souffrir to nyokwama Message ni yo pesa na gouverneur de la ville. Ah gouverneur de la ville ayaki awa mais ti siko à la side de projet ça la matiba base la gouvernement sikebima to peska bonne chance na gouverneur asika kota to senga na epe abongisi la biso si ça soit botoko kate poto abambisite aye de biso ba jango depuis ya babwaka mabanga ti siko contre ku ba jana nde fungoli sunzila makasi po depuis ba jeya esali le lolobe salité sali lolobe salité inde bana ba na poso salate inde ba yako sala plaisir to mona ba sala musala toni basunga biso batikela biso boyete ne batika ya monda pa eza deux fois ba anje na quartier ndanu ya liboso ya kuna na dika se na monda pa e bandaka bo mwa mukebo esiki deuxième tour pe yango omoni conséquence nango
basalama mosala ekende soki akotika boye ezala pasi mpo ezalaka mbula moke ya botobindi bakonzi basunga biso vraimen azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation ekende liboso. Le leader incontournable de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Mokubo Mogini, Baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisandi betu bwelandi maboko. Ouais, nous la référence, c'est votre Moko Yabino Fiston Moke. Ah, on a Sima Saint-Bernard. Mir ya grotte ya Saint-Bernard et Boukani. Mir à Saint-Bernard, il y a Boulou en face à moi, c'est un maître beau et Boukani. Donc, il y a moins de tonnes d'ici, bison main à Sima à moi été. Oh, ils ont une situation à 17h.